Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Maman Rosalie Lokosu n'a une responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokotalisa bino ndenge nini biso ba peuple tokoki lisusu kokosama te na moto oyo biso tokopona na date ya le 28 novembre pe koyeba nani oyo akoki kokambela biso mboka. Ba peuple congolais il faut boyeba yango ete mboka na biso bato mingi lelo bazali kozwa yango lokola maseki, bazali kozwa mboka na biso lokola ba bien privé na bango, lokola na bandako na bango kosala ndenge balingi, me bazali kobosa na ete Congo ezali mboka ya bato ebele oyo moto nyonso tu il faut a se retrouver na kati na vie na ye pe amona clair na oyo etali mosala azali kosala na oyo motoki azali kobimisa tango iso. Bandeko babolingo boyebi ete na mikolo elekaki na mboka na biso na tango ya ex-Zaire toyebi biso moko ndenge nini ba makambo elekaka na mboka na biso oyo ezali likambo tokoki kobosa na yango te ebongi malamu ba peuple congolais tolingaka ko se rappeler toujours na ba erreur ya le passé po toyeba ndenge nini tokozwa lisusu ba mbeba te na mikolo ekoya. Po ete lelo langage oyo bato oyo babebisaka mboka bakoma kolobela biso awa depuis bakima ekoma kaka ete tobosa na le passé tolimbisa. Oui, tobosa na le passé tolimbisa. Tosi tolimbisa bino, mais tokoki kobosa na le passé te po ete ebongi to se rappelaka toujours na le passé wana po ete tokweya lisusu na bambeba te. Po ete soki bolobi ete pardon bolimbisa biso tolimbisi bino après bokomi ko oblige biso lisusu to bobosa na le passé te bandeko wana ezalaka te. Tolimbisi bino bien sûr, mais le passé na bino tokoki kobosa na te. Na tango nyonso tu tolingi kosala likambo na Congo, il faut to se rappelaka na le passé ba makambo nini tomona, ba problème nini bosala biso po ete tokweya lisusu na libulu te. Bino bozali koloba ete tobosa na le passé po nini po ete lokola bozali ba vrai malfaiteur bato oyo babomelaka biso mboka, bato oyo basalaka makambo ya mabe yango na bozali kokanisa ete peuple ya lelo azali lisusu peuple ya zoba après avoir balimbisi bino siko bokomi koloba ete tobosa na le passé te ezalaka ndenge wana te. Soki totali bandeko babolingo lelo ata soki bamboka oyo tozali koenvier lelo na poto awa tozali koloba ete États-Unis mboka kitoko, France mboka kitoko, Suisse mboka kitoko. Soki tozali koenvier bamboka wana lelo ezali pona nini? Ezali po ete tango bato ba prendre conscience babandi kotonga bamboka na bango bazalaka toujours ko se référer na ba erreur ya le passé po ete ekomela bango lisusu na avenir te.
yango wana ba erreur wana bandeko ba bolingo esengeli na biso pe ba congolais to evitaka yango tango nyonso. Soki omoni moto azali koya pembeni na azali koloba ete to bosa na le passé ndeko azangi kindoki to moyibi te. Pardon, oui, bien sûr, tokoki kolimbisa. Po ete pardon ezali permis pona kolimbisa. Mais le passé to bosa na gade bandeko ba bolingo. Na koyebisa bino eloko moko pona talisa bino ete meme Nzambe alimbisaka mais abosanaka le passé te pona nini. Boyebi tango Jésus ayaka na mokili. Jésus azalaka toujours. Soki alimbi moto aye asali mabe. Moto aye pembeni ya Jésus po ete alimbisa ye. Jésus tango akolimbisa moto wana akoloba ete kende na limbisi yo mais kozongela lisusu te makambo oyo salaki. Tango Jésus alobi déjà kozongela lisusu te, c'est que Jésus déjà azali ko retenir déjà le passé na ye quelque part. Po ete soki moto wana ndenge akei azongeli lisusu masumu, donc Jésus ayebi ete na masumu akozongela soki azongeli lisusu makambo ya mabe azalaki kosala, donc mbeba ekozwa na ndenge ya mabe. Donc Jésus azali ko se référer kaka na le passé na ye. Boni bino lelo bato ya deuxième république et komi kopesa ba obligation bo limbisa biso ba limbisi bo bosa na le passé to koki ko bosa na le passé de point de le passé de yango nde ezali lokola poison bandeko. Le passé de ezali lokola poison monene oyo e bomaka mboka na biso lelo to komi na situation bandeko ba bolingo. Lelo oyo bato bazali koloba mingi pona makambo oyo mboka na biso ndenge bazali koloba pona oyo etali bakonzi ya mboka na biso bandeko ba bolingo nazali koyebisa bino ya solo nazali kozongela yango tango nyonso ngai mama Rosalie ba peuple congolais to mikosa te po ete bakonzi oyo biso tozwi lelo ezali Nzambe nde moto apesi biso bango po ete bandeko ba bolingo na kokosa bino te. Vanda sala examen de conscience. Est-ce que na mikolo elekaki yo si omona un directeur général na kati ya bureau na ye avandi pe azali kokipe makambo na ye yo mwa moto moko boye oza soki moto oyo mobola tokoki koloba okamati okimi mbangu okepa kutani na mokonzi ono yebisi problème na yo mokonzi wana tika bureau na ye po ete akende alandela yo ba makambo na yo oyo yebeli eta motuna makolo te. Est-ce que toyebaka yango lelo oyo bandeko tala ba makambo tokomi komona na kati ya mboka na biso bato oyo lelo bakomi kosala kwa bakonzi oyo bakomi ko assister biso ba peuple bandeko ezali esengo mingi bandeko. Ezali esengo po ete ba makambo tozali komona lelo totikala komona yango te. Okomona tango mosusu na kopesa exemple. Tala neti mama Olive Lembe. Accident oyo esalami na Kisangani. Tango bamemi ba rescapé ba ye na bango tina aéroport ya Njili. Mama wana ndimi kokata pongi na ye po ya mbangu tina aéroport po na ko assister. Ba rescapé oyo babikaki na liwa pona ko rapatrier bango na hôpital. Bandeko ba bolingo. Ngai na koyebisa bino ete ezali na babiloko mosusu oyo soki moto ye moko atali akomona ete différence ezali makasi lelo oyo mboka na biso lelo ndenge tokomi na rythme ya lelo bandeko tozwi vraiment avancé monene. Bandeko ba bolingo lelo bato mosusu bazali kofungola mbanga pona koloba ete na Congo démocratie ezate mais bandeko ba bolingo soki totali malamo makambo ezali kolakisa ete na Congo démocratie ezali bato mosusu bazali kolinga kokangela yango miso pe balingi kondima te kaka bato bazali koloba ete na Congo démocratie ezate bato yo ba aplikaki dictature na tango deuxième république oyo banyongaki biso oyo balingaki ata koyoka te moto fungola mbanga pona koloba mabe pona mokonzi lelo baye awa na poto lokola bakimi eloko kosala ezate bakomi kolinga kocha bato na mituna bango ke bango nde bazali ba démocrate bandeko bino bosi bomona un dictateur aya kobongwa na koma démocrate jamais
bato wana balataka toujours bazali balu balataka toujours baposo ya bameme bango nde babombani boza komona neti meme me nzoka nde lu azali na kati ya poso wana bandeko yango bandeko babolingo ngai nazali koyebisa bino na ntango oyo ebongi malamu toloba nzambe merci mpo bete bakonzi ya lelo bazali mpenza bakonzi oyo bandeko nalobaka toujours na nzambe nalobi papa nzambe na ngai ata lelo bato ya mokili balingi kondima bakonzi na biso oyo ya Kongo te bazali koloba n'importe quoi po ete Jésus ye moko pe bandimaka ete mais nalobaka toujours ke nalobi papa kanisela toujours bakonzi na biso na mwa bolamu ya moke o bazali kosala po na biso bapeple nalobi teke bolamu a 100% mais nalobi na mwa bolamu ya moke oyo bazali kosala po na biso bapeple po ete bandeko ngai natikalaka komona te na ntango ya deuxième république moto bake babimisi ye na lopangu akimi mbango epai ya ministre ya justice akamati atiki biro na ye akei kotala situation yango okomona ntango mosusu bakote ya baselembau kote yango kutu mpona kokota mobulu me ministre azali kondima ete akiti na motuka na ye na balabala na beti makolo ezali eske totikalaka komona makambo ya ndenge wana yango wana bandeko babolingo il faut toyeba ete mboka na biso esi ebongwani mais lelo bato bazali kondima te mpo nini mpo ete ndenge tozali koyebisa bino mpo ete balu ebele oyo bazali na poto balati lelo baposo ya bameme tozali komona bango neti basantu nzoka nde kaka bato oyo babomelaki biso mboka nde bango wana balu ebele lelo babomelaki biso mboka bakimi na nsima ya kombo ya papa Etienne Tshisekedi mpo balakisa ete mwana ya mboka tokovote me ntango bozali koloba ete papa Etienne Tshisekedi mwana ya mboka Joseph Kabila mpe azali mwana ya mboka mpo ete mokonzi na bino asinye mikanda oyo eza kolakisa ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka alors na biso banani bazali kokosa nani po ete bino bozali koloba lelo présent kuna mwana ya mboka te me mokonzi na bino bozali koloba bokosoutenir na baélection asinye mikanda oyo eza kolakisa ete Joseph Kabila azali mwana mboka na bino na biso banani bazali kokosa nani ezali pasi pe mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ba peuple congolais na banzi ete tango nyonso tu tozali kolakisa bino ba makambo oyo ezali kotinda ete biso ba peuple tofungwama pe tomona bisika nini bato oyo balati baposo ya balu balati baposo ya bameme na se bazali balu bandeko babolingo na koyebisa bino na tango oyo oyebi ete soki lelo bozali komona bato mingi ndenge lelo bazali kolinga kobundisa radio Zumel 1000 ezali pamba te na banzi ete na pesi bino merci mingi bandeko bosile kokomela biso pona koloba ete papa Roger na mama Rosalie tozali ko remercier bino mingi pe tozali komona ndenge nini bato mosusu bazali kolinga ko attaquer bino kobundisa bino pona ba vérité o bozali koloba mais bo continuer boyika mpiko pe bandeko wana balobi ete oyo nyonso tu ezala ya mabe ezala ya mayalamu bango bazali kaka na besoin de ya koyoka message oyo tozali kopesa bango bazali na besoin te oyo bakoloba ete o moto boye asali boye o moto boye asali boye na radio Zumel 1000 moto balobi bango nde bazali na besoin ya message na biso eloko ezali kointeresse bango yango wana vraiment bandeko nasengi bino merci na confiance oyo bozali koapporter pona radio na biso radio Zumel 1000 pe na kosenga na bino bandeko kaka na confiance oyo bopesi biso pe bokomona ete tokozanga te tango nyonso kotombola mongongo pe tozali koyebisa bino ete tozali koasire bino moto moko te akokanga biso monoko pona kopesa toujours ba message ata balobi ata bagangi ata babwakeli biso ba soyi ata balobi ndenge nini bandeko tozali koasire bino kaka ndenge bokomeli biso bobanga eloko te tokobanda toujours kopesa ba message na bino ezala bafingi ezala basali ndenge nini biso moto akoempêcher biso pona kokitisa mongongo azali te alors
Na kokota siko na makambo ndenge mama Rosalie auti koloba. Ba peuple congolais. Na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ete. Makambo oyo bakonzi na biso bazali kosala lelo. Bakonzi na biso ezali kolakisa ete balingi mboka. Bandeko. Bino bato ya mayele, bino bato bovandia na bapoto. Botala kaka ba misala oyo ezali kosalama na Congo. Oyo ndenge bakonzi ya mboka lelo bazali kosala ba misala ya makasi, oyo bazali kosala modelo bayaki kokutela mboka na biso, ndenge bayaki kokuta mboka bato ya deuxième république, batikaka mboka zamba. Ke ba effort lelo bato ya troisième république. Joseph Kabila na gouvernement na ye, ba effort lelo bazali kosala bino moko bozali komona. Bandeko, na tango ya deuxième république, bino bosu bomona, l'état sali budget na ye, asali budget per débloquer monta moka lobiete, monta oyo uniquement bako kende kaka babongisa ou bien nzela ya Bandundu, ou bien nzela ya Bakongo, ou bien babongisa banzela na kati ya capital. Botika laka komona yango. Alors que mbongo ya l'état ezalaka mbongo onde ezalaka babanda kosalela ngo ba musique na bango, ezalaka nde mbongo ya budget ya ba deuxième bureau na bango, ya kosombela bango banda kwa na poto, ya kosala ba makambu ndenge na ndenge. Pe mbongo yango ezalaki kaka pona ko corrompre bato oyo nyoso bazalaki koloba bakombo ya malamu pona Mobutu, kopesa bango ba mbongo pona bayembela kaka Mobutu banzembo. Mbongo ya mboka olietonga mboka ezalaka kosala makambu ya bozoba. Mais lelo oyo bandeko to prendre conscience. To landa le yengete. Bandeko. Botala Joseph Kabila. Tango zwaki mboka bandeko. Mboka ezalaki lokola poubelle. Mais lelo Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kosala makasi po ete ba bimisa mboka na kati na ba problème oyo mboka ezalaki na yango. Lelo eloko ekamwisi ngai bandeko na ndimaki te. Un Sénégalais azalaki moto ya PNUD kuna na Congo. Ngai papa Roger nakutani ne awa na Allemagne. Kaka ndenge ba masole ezalaka oza Congolais ngape na utaki na mboka nazali na mboka na bino kuna na uti na mboka na bino kala mingi te nazozonga susu nazali représentant ya PNUD kuna na Congo na bia ndeko ozali représentant ya PNUD abi oui nazalaka kuna na Congo apesi nga na ba adresse na bango esika bazalaka kuna na Gombe après ekoloba ite. En tout cas mboka na bino ndenge komi kozwa changement bakonzi ya mboka na bino bakomi quand même ko sala quelque chose. Bandeko ebike na kamwa elekelanga pe na kamwa tala kaka Sénégalais donc tango za koloba boye ke bakonzi na bino bakomi kosala quelque chose donc c'est que koloba ita sali comparaison ndenge ayebelaka Congo na tango ya ex-Zaïre na ndenge komi komona sikoyo donc amoni sikoyo ke changement ezali yango bandeko babolingo tokeba na discours tokeba na ba politicien oyo bayelaka biso kaka ba discours malobebele me misala mona na kate. Bandeko lelo ba makelele bato nyosu bazali kosala soko zali moto mayelo tali oza komona kaka ke ba Mobutu nyosu bakima awa tellement bazoko kokapasi ya poto te bakomi siko ko chapo makasi po nini bakanisi papa Etienne Tshisekedi ya koleka po nini bango nyosu bazonga ngulupa po lobi babanda ko exiger biso to salaki boye po na yo pesa biso. Bandeko na koyebisa bino na kolakisa bino eloko moko oyo ezali juste et net pe moto akokotia nga tembe na likambo na koloba azali te mpona nini bomoni ntango papa Etienne Tshisekedi ye azali kosala tourne na ye na kati ya tourne na ye lokola alingi batia ye po na ndenge aza kosengasenga bamabonza bandeko azali kondima bamakambo nyonso tu oyo bakomba ta bazali koloba ezala ya mabe ezala ya malamu nyonso tu azali kondima mais bomoni teke mokonzi yango bino bozali koloba ete ya komemela bino vie meilleure na Congo omoni teke batie na kati ya piège sans que ba peuple bino bomiyeba po ete piège yango ezali nini yo moni bato bazali kotia ye po awa na poto ba mobutiste nyonso tu na ba ex soldat ya DSP na guerre civile o bazali na poto na poigne sous bazo gotaye yo kanzi bazako sala yango pamba lobi soki papa Etienne Tshisekedi
to pesa exemple azui bokonzi na Congo bato wana nde mutu bakobanda kosala ye pression biso tosalaka boye mpo na yo biso tosalaka boye sikoyo eloko nini Papa Etienne Tshisekedi ya kosala eloko Papa Etienne Tshisekedi ya kosala olie aservir nanu peuple akobanda nanu koservir ba ex-phase oyo bazali awa bamobutiste oyo bazali awa mpe bato nyonso oyo batiaki ye mpo nini azwa bokonzi bomoni mpona kolakisa bino ete Moïse azali kotravaille na kati ya piège wana tobenga ye Moïse tobenga ye ke esclave ya groupe ya bato oyo azali kosala po lobi soki akomi na Congo abanda nanu koservir bato wana bandeko bino moko boyebi bato ndenge bazalaka baexigeant na makambo bino bokanisi Papa Etienne Tshisekedi lelo azwi bokonzi na Congo bango pe baye bavandi balobi Papa Etienne Tshisekedi likambu te lokolo zwi bokonzi biso tolingi mboka mingi tovandi toza kotala sala sikoyo bamakambo na ndenge na jamais bandeko eloko ya liboso bakoya kotelemela ye bakoloba ete bon biso bato tiaki opwa biso bato tosalaki boye voire même bakobanda koexige bandeko makambo nazali koyebisa bino bokanga date ya lelo mpe nazali koyebisa bino nazali kokosa te Papa Etienne Tshisekedi ndenge azali kotravaille wana akoti deja na kati ya piège bato bazali mayele bakomprendre yango mais bato mingi nanu bakomprendre te bokomona lobi soki balobi kaka basala ta mwa likambo balobi bon topesa nanu Papa Etienne Tshisekedi bokonzi totala nanu ndenge koza okomona bato nyonso bazalaki na poto bakoya biso tosalaki boye soki Papa Etienne Tshisekedi alingi asala makambo na ndenge na ye bango nde mutu bakotelemela ye biso tosalaki ekokoma nde dictature na kati yango tolobi bandeko vomie kutu Joseph Kabila kamba na ye kaka mboka po tosi tomesani na système ya Joseph Kabila pe tomoni ba evre kitoko oyo gouvernement na ye bazali kosala tolingi lisusu ba jeté ya nsima ndako bandeko po ndenge biso tozali koloba ete il faut boyeba yango meme ba Papa Etienne Tshisekedi bazali bato bakoportele biso bonheur te na bakaka makambo tozali komona lelo na poto ezali kolakisa ete bato oyo bakomemela biso kaka baproblème kuna na Congo bandeko na koyebisa bino ete biso bakongole ya lelo tomonaka mosika tomonaka kaka bamakambo na loyenge te bandeko oyo Papa Etienne Tshisekedi azali kosala ezali neti batie contre mire lobi soki azwi bokonzi akobanda nanu koservir bamobutiste oyo lelo bazali kosala bamakasi koyambaka ye na lokola basoldat ya DSP oyo bazali koyamba ye oyo makila na biso mpo na ekolo bazali koloba makila mpo na ekolo alors ke bapakata mbangu bazali ya 8000 km yango na tozali koloba bandeko babolingo peuple tokopesa confiance na Joseph Kabila Kabange pe na gouvernement na ye bango bakontinue mpo na projet na bango oyo bayeli biso ya kitoko na kati na mboka projet oyo totikalaka komona yango te bambula na bambula yango na tolobi bandeko babolingo tozala distrait te moto akosa biso te moto atika biso na atia biso na kati na libunga te po ete mboka na biso oyo tovivre bamakambo ebele kaka badiscours oyo lelo tozali koyoka oyo bato bazali kobetela biso na poto badiscours yango nde elalisaki bato pongi yango nde emonisaka biso bapeuple pasi ngai nalobaka yango ntango nyonso bokonzi ya Joseph Kabila ezali ya Nzambe mpe Nzambe ayokeli Kongo mawa mpe Nzambe nde moto alingi ete Kongo na biso wana ekangolama bandeko nazali koyebisa bino ya solo il faut boyeba yango bato oyo bazali bato ya kopesa confiance te nakopesa bino kaka exemple ezali ebele Nzambe aza kolakisa biso par exemple eza na monsieur Mubake oyo bomoni lobi alekaki na liboso ya mikolo ya kamera ya wechi liboso ya kamera ya wechi monsieur Mubake bino moko bozali komona bakangi ye penza o ndenge balobaka ete bakangi moto boye moye me azaka kokosa bakangi ye akosi président na ye ya parti kaka bamakambo tomonaki na ndenge ya ntango ya Mobutu aza koyebisa Papa Etienne Tshisekedi ke ana ndenge ezali wana nasi na place bato nyonso na babureau de vote problème eza te ntango monsieur wechi akei kuna na bureau ya Papa Etienne Tshisekedi akomi kotuna ye bakestion Papa Etienne Tshisekedi asutuki mpe aza kokamwa alors bandeko boyebisa biso nde bato nde bakomemela biso vie meilleure na kati ya Congo na lokuta ya boye mpe aza koloba ete badiaspora congolaise nyonso soki Papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi ndenge ezali wana kuti nalingaki naloba te me nalobi yango kaka en tout cas Papa Etienne Tshisekedi alobi soki azwi bokonzi na Congo diaspora congolaise nyonso
omemi 2 conteneurs plein na biloko okofuta douane te et puis bakongolais nyonso badiaspora ozali libanda soko ozongi na mboka na yo bapesi yo esika na mabele otongi eloko yo olingi bandeko tala babiloko oyo bato yango tolobaki malamu ete toza kosepela na systeme ya Joseph Kabila po ete tolingi bamakambo ya badiscours oyo ete bato ya deuxième république bamemela bazalaki kobetela biso badiscours oyo nde yango nde etika biso na kati na pasi tala lelo bayeli biso kaka susu basysteme ya badiscours yango nde koma kaka Joseph Kabila alinga kopesa discours te Joseph Kabila a comprendre que discours na bino wana yango nde lokuti ezalaka ya mingi peuple asa tonda yango Joseph Kabila ye moto ya mayele a comprendre lobité na komema bato oyo susu na ndenge ya discours te pote bato basi batondi mingi na makambo ya lokuta na oteli discours tikala mema bango na système ete musale monani sima na ye na lobby musale monani sima na ye na lobby yango na nde système oyo Joseph Kabila memeli biso na kati ya Congo voilà nde tomoni clair te oya bango ezalaka bandeko baza kobetela bino discours baza kolobela bino bamakambo oyo okutu bango moko bayebi ete bakokoka kosala te mais baza koyebisa bino bamakambo tokosalela bino boye tokosala boye nzambe merci po ete oye komonisa biso clair pe oye kobimisa biso na kati na libulu tosepeli ya mingi po ete tondimaka teke un jour tokozwa mokonzi oyo akoapproche peuple lelo bakonzi ya lelo baenseigner biso ndenge nini mokonzi ya mboka nde azali moumbu ya peuple orke na tangu ya kala na tangu ya deuxième république baenseignaka biso ke nde peuple azali moumbu ya bakonzi alors que biso bakonzi nde biso bapeuple nde mtotiaki bakonzi wana na esika wana bakonzi nde ifale basalela biso mais biso baenseignaka biso ete bapeuple nde bazali baumbu ya bakonzi mais lelo Joseph Kabila na mama Olive Lembe baye koenseigner biso te ezalaka ndenge wana te bino bapeuple nde bozali bakonzi biso bakonzi nde tozali baumbu na bino po ete bino nde bovotaki biso il faut biso tosala mpo na bino voilà enseignement ya kitoko oyo lelo peuple ya congolais aye kocomprendre mpe tofungwami vraiment nazali kosenga nzambe mingi nazali kosenga merci mingi na nzambe na ndenge awuti kopesa biso lumière na makambo ebele na oyo etali mboka na biso mpe tozali na kati na esengo mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba ba peuple congolais boye bakayango ete ya solo penza makambo tozali koyebisa bino ete nzambe ayokeli Kongo na biso mawa po ete nzambe aye komona ndenge nini lelo bakonzi ya mboka na biso lelo bazali koyoka peuple bazali koassiste peuple bandeko surtout eloko ekamwisaka ngai bandeko babolingo na oyo etali première dame na biso mama Olive Lembe Kabila bandeko mama Olive Lembe Kabila biloko azali kosala na kati na mboka na biso non ndenge kaka balobaka ete eloko ya malamu ezangaka te bato oyo balingaka koya mpona kobebisa bandeko uta mboka na biso ebanda ti lelo bandeko natikala nanga komona te esika première dame ba peuple bazwi accident azalaki kokende makambo na ye privé pe amoni ba accidenté ona apesi ordre babeti demi-tour azwi ba accidenté bandeko azwi meme na bato oyo bazalaki na makila na nzoto amemi bango na nzoto na ye pe amemi bango na hôpital bandeko bino bosi botikala komona eloko bongo na Congo. Mama Olive Lembe moto moko asalaki accident kaka na kolela ya moto wana liboso ya kamera elingala facile mama Olive Lembe ayokaki kolela na ye mama Olive Lembe alongwe butu azwi motuka na ye akei kokota na kote ya bakingasani ya suka esika yango bandeko poto na ndenge ya kosakana te lelo mama Olive Lembe akomi koyeba meme bakomini ya kati na bakingasani banini esika bamai ya poto esika kutu oyo bakonzi ya ntango ya deuxième république bazalaki kotala miso te bandeko ngai na koyebisa bino ya solo ezala première dame ya ntango ya deuxième république atikalaka na ye ta koyeba bakomini mosusu ndenge ezalaka te po ete atikalaka mpe kozwa ta ya kokota kotata na bakati te ayeba ndenge nini bapeuple bavivaka
Pona bango ezalaki kaka ete aye na aéroport anjila koti na motuka bato batelemi na balaba bayambi eti na Mongalema ou bien azongi Guadolite basukelaki kaka wana. Mais lelo tozui bakonzi oyo bandeko mbala ya liboso na mona ete peuple congolais azali kosala kolela liboso ya bakamera bilili esalami pe bakonzi ya mboka bakimi mbangu mpona koasiste bango. Bandeko ngai nayebisaka bino ntango nyonso Mama Olive Lembe azali mwasi oyo bandeko azali na motema ya bomama ndeko kolingaka kofinga kaka pona elengi ya kofinga te kolingaka kaka pona koloba pona elengi ya koloba te. Oyebi Mama Olive Lembe ndenge azali na Congo kuna ndenge azali ete tango mosusu akutana na likambo moko bo moto azwi problème azwi asalisi ye ndeko keba nzambe azali nzambe. Okomona mokolo mosusu ndenge ofingaka ye kaka boye. Okomona mokolo mosusu nzambe akokende kosala eloko moko ndeko na yo asali problème ou bien azwaki accident banini ekaka okutana pe Mama Olive Lembe azalaki kokroiser chemin wana. Pe kosala ete Mama Olive Lembe asungie na likambo moko lobi kaka ndenge totalaka balingala fasila oye komona yango na banzi mokolo wana maya miso ekobima yo pe okoloba ete na mokambo oyo ndenge na fingaka ye na kosala yango lisusu te. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete bakonzi ya mboka na biso bazali kosala. Nakozwa exemple par exemple. Nakozwa exemple moko oyo ya monsieur oyo ya ministre ya affaires foncières monsieur Kisimba Ngoi. Bandeko Maj Kisimba azali kosala ba makambo moko impossible bandeko bino bosi bomona na tango ya deuxième république bato bungisi ba mapango na bango baboteli bango na ba mapango et puis bomona ministre aye kosala audience moko lobi na yamba kaka bato oyo nyonso ba veuve ba orphelin oyo nyonso babungisa ba mapango. Bandeko makambo wana na Congo ekomi kosalama na tango ya deuxième république. Ministre ya justice yo moni ministre ya justice na tango ya deuxième république akende kolekisa tango na epo aloba ete na poni mokolo ya mardi pona ya mbaka bato oyo bazana ba problème na oyo etali ba vie na bango ba mapango na bango ba problème na bango bino bosi bomona. Mais Mama Olive Lembe mais ministre oyo ya justice Papa Luzolo Bambi bozali komona ndenge nini azali ko travailler. Bandeko yango na tolobi oyebi na koyebisa bino kaka eloko moko bokanga dati ya lelo soki penza bakonzi ndenge bazali kosala nzambe azali komona pe bolamo nyonso bazali kosala na peuple nzambe azali komona pe nzambe ayebi ndenge nini biso ba peuple tolelaka na bapasi tomonaka ndeko bato yo makambo nyonso bazali kosala o libanda ya mboka meme makelelo bazali kosala bandeko eloko te ndenge balobaka sans effet. Nzambe ngai nayebi ete nzambe asi apelisi étoile na ye epai ya Joseph Kabila nazali koyebisa bino bokanga date ya lelo président na biso oyo futur président ezali Joseph Kabila Kabange oyo nyonso tu bozali komona oya chichaboe bazana bango ba embrouillère tozali koyebisa bino bazana bango ba embrouillère pointe bazali kolakisa bino ba makambo moko ezali ya minene mais bato bazali ko comprendre te ndeko oyebi soki penzo ozali kolanda makambo tozali koloba okoya komona ete politique oyo ata baya chiche okotika ba makambo mpo lobi ate baya chiche bazana bango bato moko baza kosala nde baventure bandeko ya chiche ke na Afrique du Sud a signé ba mikanda oyo azo reconnaître Joseph Kabila comme fils du pays. Après kokende ba élection tour oyo na Joseph Kabila pe signé ba mikando zo la ksaide na ke ko sala na poser candidature na nga pona sala ba élection na mwana ya mboka. Mais aye na poto awa yoka ba langage azali koloba. Pepo mona ide azali hypocrite makasi yanga nazali koloba ete Etienne Tshisekedi azali le plus dangereux mais bato bazali ko comprendre yango te. Pe azali moto oyo azali na bolingo ya peuple te po ete azali ko jouer na double G. Bandeko boyebi pourquoi nazali koloba ete azali très dangereux parce que soki yo moto
ozali okendaka déjà signer ba mikanda oza ko reconnaître président ya Congo comme fils du pays. Et puis oye na mboga osine lisusu ba papier oyo lobi okene élection na ye. Mais aya na poto bandeko soki ozali moto ya mayele okomona tango bapozaki papa Etienne Tshisekedi question na oyo etali nationalité Joseph Kabila pomona ete azangaki likambo ya koloba pe bandaki koluka eloko nini ya koloba abandi nanu na yo kaka bato mosusu balobaka ete azali congolais bato mosusu balobaka ete azali congolais te mais mpona ngai namoni te nazali kote ya bato balobaka ete azali congolais te bandeko bomoni te ka repondaki na ndenge ya sagesse po ayebi ete soki alobaki ete aza congolais te na ndenge ya mbala moko ayebaki ete réponse na ye wana ekokaki ntango mosusu kolukela ye ba grand problème po balinga baloba me yo zoloba Joseph Kabila azali congolais te ndenge nini bamikanda po bamikanda ezali oyo bakokaki kobimisela ye bamikanda oyo okendaki kosigne na Sun City na Afrique du Sud mpona koloba ete tala boyeboye mais ndenge nini lelo oyo yo komi koloba ete azali congolais te ayebi yango nomoni ete lokola bazwaka biso bapeuple bazoba tala système asali oyo ndenge balobaka ete azali moto ya mayele oyo ndenge balobaka ete malin mayele ya mabe oyeke eloko asali alobi autilize kombo ya peuple alobi ba peuple mosusu balobaka ete azali congolais ba mosusu balobaka te azali congolais te yango nga namoni nazali kote ya bato balobaka ete azali congolais te bandeko soko azali moto ya mayele oko comprendre ete ya chichi aza moins sérieux pe a répondre aza mutu moko lelo soki pe balobi bakangi ye balobi ete me yo sineki bapepetela makambo oloba ete te est-ce que nga na répondaki par oui ou non nga nalobaki nde bato mosusu balobaka ke azali rwandais balobaka azali congolais te yango ngai nalobaki ete nazali kote ya bato oyo bazalobaka ete azali congolais te boza kolanda balamu wana ezali na moto ya mayele oyo ayebi balwa akoloba ete ngai boyokaki ngai na répondre ke non azali congolais te non ngai nalobaki te bacongolais mosusu balobaka ete azali congolais te yango ngai nazali kote ya bato bomoni ndenge adevie yango bandeko naza koyebisa bino ya solo boyebaka yango ete bosambelaka makasi po ete nzambe apesaka biso toujours pema ya bomoi radio Zumel 1000 tozala kaka kovivre po ete tokontinue mpona banzi ete na mwa mayele oyo nzambe apesi biso ya mike tokorevele makambo ya minene pe ebele na bapeuple congolais pe bakokomprendre na nsima lelo oyo bato bazali kokanisa ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya makelele ezali koloba n'importe quoi mais bandeko po yeba barealité ya radio Zumel 1000 linga oyoka vanda banda kosala examen de conscience okoyeba eloko nini oyo biso tozali kolakisa na bapeuple congolais mais toyebi ete un jour avenir ekopesa biso raison d'ailleurs avenir esi epesi biso raison po ete tango tobandaka koloba makambo ngwanda bomonaka ndenge bato mosusu bazalaka kofinga biso meme na baradio mosusu bazali kofinga biso kosala baémission mais lelo tosengaka nzambe merci po ete ezali na radio moko lelo awa na kati na poto mpe na Allemagne oyo bazwi baadopte système ya langage na biso tozalaka nango liboso tobandaki koloba mpo na ngwanda alors que radio wana nde moto ezalaka kosoutenir ngwanda à 100%. Mais lelo oyo bakomi kobenga ngwanda esko bakomi koloba makambo ndenge na ndenge pe ekamwisaki biso penza te po ete toyaki komona makambo nyonso bato ya radio na lelo bazali koloba ezali kaka bamakambo biso toloba deja na radio na biso ya radio Zumel 1000 po ete chemin oyo biso toleka lelo bango babandi koleka. Dieu merci pe tolobi ete atandele radio Zumel 1000 mokili ekolobela yango pe basi babandi kolobela yango mais mingi bazali ko linga ko tombola peza mongongo te na kombo ya radio Zumel 1000 po ete lokola ba catcher ba boxer ya ba opposition oyo babengi ba combattant bakoma kotelemela bato mingi balingaka na bango kaka koloba yango na ndenge ya sese mais tolobaka na bino ete eloko nyonso tu ata olingi ete
ofini yango po ete makelele bima te mer mokolo ekotonda bandeko okomona kaka tango mokolo bato bakotonda mokolo mosusu bakotombola mongongo pe bakoloba na kombo ya radio Zumel 1000 bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com lelo tozali na esengo mpona kopresente bino baémission na bino oyo bomesana kozela ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino baémission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com